au Kokate, ba supprimer ba bureau, voilà ba mascarade ba imposer biso Chadari comme bazana ba soda. Kasi peuple 80 millions ba roboma biso nyon sauté. Donc to libérer Mboka le dimanche. Et on fera qui dit on lobby, to appliquer article 64. To libérer Mboka. Chadari président à Congo ko simbate parce que Chadari oyo ba sanctionner l'Union européenne à cause à président la bisoté. A ko voyager na mokilité, a ko lukambongo te, ba lingi bisoto lia Niaou Nakati Alonso. Donc Chadari la wana. Chadari. Donc Cha Niaou dans Nakati ri na loso. Donc ce qui Chadari comme président, tokolia Niaou Nakati Alonso. Comment on est l'accès n'engana? Chadari. Est-ce que bolé ali bato bako ebi beni ali diocèse? Ba catholique ba lobby. Na beni bato baliaka communion mikolonionso. Bako kenda kolia communion pa sango na molongo. Bako zo ebolate, eboleza distrait. Bako kenda na terrain ya football na lina foot. Et bako zo ebolate. Bako kenda te Banapso Congo France boy ma lam na kati ya tranche no soir marambo etali politique. Lelo vraiment bo senga kiningana lukemno bato MLP. MLP bandimaki ko yende ba élection MLP s'est retiré. Depuis ba condamné mon mboka Franck Diongo, tout le monde a mettre Nicolas Lobara sur le côté. Depuis to kambo la kuna na cour de cassation ti lelo. Yango lelo na lelo to zana mon mboka mettre Nicolas Mangele na to zo ekutu en pleine émission to si ça kamite on est reçoné mon mboka Nicolas Mangele bande ko balingi ba non expliquer pourquoi MLP bo s'est retiré na ba élection il y a 2018. Mon mboka na pesi ba ndeko nyonso balandaka Congo France na mikili ya Potombote. Franck Diongo ali prophète politique ya ekolo oyo. Na relaxa onda ki satan wa mona ki était dialogue ala ki mabel ba itoko ta dialogue te pour aimer mabiso na glissement lelo Kabila komi seseko abimisi Chadari uta na dialogue ya Senko o mona mboka Franck Diongo boyaka na sima ayeko mona ete processus électoral o toko kenda et ali na banzube ali na bakokoso fichier électoral ba nettoyate ba fictif ba longolité ba machine à voter dans loi électorale et alité pour machine il a ba puce il a ba carte SIM et il a ba clé USB ba ki ko téléguider yango tango to tika ki ba candidature ezala ki était to bunda bitumba wana pona ko changer ma solo sur terrain ka se simbité nde mwana mboka moni mosika bi ah processus soso to keti na suka e ko kata ekolo tala lelo nanga alamuki na tongo soki achaki motu na droite to na gauche a reporter l'élection comme il est 30. A ceux qui ont été, à l'objet na beni va voter, na butembo va voter, comme si nanga comme dieu électoral na Congo. Nanga comme le rôle en Zambé, à l'amki na tongo azimo beko, était na yumbi va voter. Na yumbi c'est pas mon sengo na maïndombe. Na beni c'est pas antipas moussa nyamwisi. Vous en avez bokebi. Donc ils allaient chasse oyo régime ko sala na bato babundisi régime ya Kabila depuis 2001 témoin ya lelo. Yango ngana yebisi nanga keba. Mboka bato nzambe babetela yango tolo te. Maluma la betaki tolo. Tala nenga sukaki. Mobutu abeta tolo akenda. Nanga mwambongo zui otongi mwa bandako. O décidé ko violer constitution. Nanga sali crime à haute trahison. Tala. Alobi peuple a beni va voter te, peuple a butembo va voter te. Akanisi ete Chadari nda okoma mokonzi. Kabila gotika la CC ko na nzela ya Chadari. Et bon so to bengani Chadari. To bengani Kabila nanga okenda wapi? Awa Union européenne akangi porte obi ba autorité Congo bani atakuna te. Ba to bengana ambassadeur Union européenne na Congo. Donc nanga okanisa ete mokile suki na simama ponomi oyoyo Congo suki wana te. Nanga place na eza na boloko. Tant qu'on libérer Congo, parce que les lois sont en élection, il y a une libération à Congo. Pour que les Congolais aient voté. Beni babundi, babomi bangoneng na ba façon nyonso, ba violer na façon nyonso, mabeye na façon nyonso na beni. Les lois peuvent primer la bango droit à vote. Pour bayamba ki fayulu. Yango na epsi nanga keba. Mboka bato betela tolote. Lokola to telemi poto libérer mboko, to ko libérer mboka. Élection ezalé zalate dimanche, to ko libérer mboka. Moto ko dimanche Chadari azate. Yango Franck Diongo alongwa ki na processus pour appliquer article 64. Et là qui s'y était, c'est la lutte libère, il faut résister. Toujours résister contre un système. Dans le système où elongoli maman bon somi. Maman comme violé na façon nyonso. Ba viola ba maman même ils sont na prix Nobel ya paix. Pour na kola qui ça été Dr Denis Mukwege, yenda sali été ba maman moi le kumu ezonga. Bato ya Kabila ba ko violé, Dr wana ako
traiter ba maman, à réparer ba maman. Ce qu'on va si biso était Chadar inde candidat à continuité. Et on a aussi peuple. Continuité à l'accidine. Massacre le continuer, Beni bakate yango kene na Rwanda, Butembo bakate yango kene na Rwanda, pour la kisinde ngwana. Ceux qui ont voté mon conduit école té, ozo moto école wana té. Donc toi la Kinshasa au moni, ba belge, ba rwandais, ba français, ba ko voter té. Donc Beni a comme le col étranger na kati ya Congo, a voté té, Butembo comme étranger, Yumbi comme étranger, yango to telemi. Mboka, madame babundela yango. Yango to bundela mboka. Tant qu'on libère Mboka, n'a place ni à la boloko. À cause ça, la même 50 ans à prison. Pour eux, à Sali na Congo, l'équipe passe Makasi. Koboto la 1 500 000 Congolais doivent voter. Est-ce que bien que mon m'appelle président à 1 500 000 voix? Yangwana nanga amiko sate Kabila kokenda maître Nicolas Beza yimona mboka Henri Movane mutakomela kiye alobi na yeke kuna na mboka lokwa beni nini maladi ya Ebola e makasi moeto ke na be mapona mezate sikonga atunaki ngamona milobi Ebola ngome ndenge ni moya mboka fayulu akendaki bayambie bato ebele bongo Ebola soki bato wana bazaki ante moya mboka fayulu seke yepaza na Ebola po ya uti ba kote kuna te tala lokuta place lekindelo nanga na koyeba ako kosa lokola ako respirer ako kosa lokola satana même satana akomi ko seka nanga lobi te lokuta leki mabeleki tala lokuta o arimo va lobi Ebola ezali kuna est-ce que arimo va ministre de santé ya ali ministre intérieur s'il vous plaît ministre de santé ebisaki biso alobi kuna maponomei ko salema campagne e bandana yango Ebola kozwa motote on a maîtrisé ça balobaki yango. Est-ce que Ebola ali bato bako ebi beni ali diocèse ba catholique balobi na beni bato baliaka communion mikolo nyonso bako kenda kolia communion pa sango na molongo bako zo Ebola te Ebola za distrait bako kenda na terrain ya football na lina foot e bako zo Ebola te bako kenda te na ba matanga bako zo Ebola te fayula ye plus de 1 million en zela ba finani Ebola za ki distrait mais tango nanga a reporté l'élection le 23. Alors, qui est Ebola Zakuna. Ce qu'on sait, on vote le 23. Donc, Beni Butembo, on va voter. Pour les 20, tant qu'on reporté, alors, qui est Ebola. Alala la Mouki, Babengi Ranzela Singa, Longola Batoana pour voter Fayoul. Il n'y a pas à cause de Ebola. Il y a un truc ici Nanga. Ebola na Congo de Nanga. Nanga nde Ebola. Yenda kokoti sa poto. Nanga nde Ebola. Tango akoloba ete benya voté te yende Ebola. Tango akolongola bato ya Yumbi nanga nde Ebola. Lokola nanga ze Ebola toko traité. Ola ninga bokebi. Yangwana dimanche. Bo matabo kita. Bo voté te toko libérer mboka o. Kangela on a eu ça o. Parce que Chadari oyo ba sanctionner l'Union européenne à cause à présent na bisoté. Ako voyager na mokilité, ako luka mbongo te, ba lingi bisoto lia Niaou na kati ya loso. Donc Chadar il a accident wana. Chadari. Donc cha Niaou dans na kati ri na loso. Donc soki Chadar comme président tokolia Niaou na kati ya loso. Kombone l'accident wana. Chadari. Siko nena kolinga alia Niaou na kati ya loso. Ngana bokebi. Donc toko libérer mboka le dimanche. Ya on franc qui dit on a lobby. To appliquer article 64. To libérer mboka. Chadar président à Congo ko simba te a ko gérer obé nanga. Kabila na ferme na kingakati a gérer Niko Maengele te a gérer peuple ko kufate to ko tambola mikolonio so tiba ko sikisa biso mais la muka bi parce que bino boza ba allié ya ensemble boza pe na kati ya ni ya la muka mais le 23 décembre moi na mboka Niko Maengele accord à la muka quoi qui déjà lui oza muto mibeko oza muto oyebi loi le 23 décembre oto yebi ki accord à la muka eza sous na place té il faut moi la mboka Martin Fayulu a désisté pour voter la biso candidat mususu na kati à la muka koko ya ndenge nini le 23 décembre yoko ya ndenge c'est le accord à Genève eza sous na puissance te kwete mwana mboka Fayulu bomona ye obe Fayulu te Sima ya Fayulu ali na 80 millions d'électeurs. Ali na 80 millions de Congolais au bas ko croire na libération. Pour libération Congo, ata président Félix à l'équipe président. To libérer mboka te, ata président Fayulu à l'équipe, to libérer mboka te, mais soki Chadari to ko continuer obé na ba sanction. Ya ngwana to ebisi bango. Président Fayulu, lokola loba qui était to kenda na maponomi. Poto kangola mboka. Na ebisi pe président Félix.
il faut ça la unité d'action après dimanche. Soki ba programmer Shadari, soki Félix Andimi yango a trahir mboka. Wana ali maloba nanga Niko Maengele. Moto akondima Shadari président ali traître. Poto moni campagne partout Shadari a réunir bato na malonga te ndenge Fayulu na Félix basali. Soki Fayulu Andimi ete Shadari ko mokonzi a trahir mboka. Soki Félix Andimi Shadari mokonzi a trahir mboka. Wenga bokebi. Yango wana Franck Dion alobi libération Congo et ont passé par application article 64. Vous voyez que ce Shadari à l'équipe mokonzi, c'est la conséquence. Au-delà de ce l'osso nakati ya Niaou nakati ya l'osso Shadari, c'est la première conséquence. Ben ya ko se reconnaître na Shadari te. Aroloba biso to reconnaître était mokonzi ben yekometa. C'est ça les jeux. On nanga ko sala. Butembo, vous voyez que ben l'équipe wana na monene. Butembo l'équipe kazavi na monene. Donc vous sakana te maman. Butembo koloba ete biso to reconnaître yete. Tosali référendum et autodétermination. C'est la balkanisation. Oh, biso to ndimate ben yekenda na ba richesse na yango. Butembo yekenda. Yango to ebisi monsieur Corneille Nanga. Oroki ko sala no élection, ata moto moko a voté. Au proclamer Shadari to ko bengana na Shadari, na monsieur Kabila, na Nanga. Lokola bango ba bengani ambassadeur de l'Union européenne. Vous comprenez? Ba ko sala place a kokenda. Ba ko kende Europe te. Olangi na bokebi. Donc ali bitumba ya mibali to telemi pona ko yebisa mokili ete Congo eza ba congolais, Congo eza ya Nanga te, Congo eza ya Shadari te. Mino bolobi ete ndenge ni Union européenne ko sanctionner ba Shadari na ba kondi musu ekolo. Mais bato yo ba bomi na kamwe na sapu. Bato ba bomi ba expert à Nations Unies. Na kati wana pe européenne azali. Webe européenne wana la suédoise. Ce qu'on souhaite aller dans l'Union européenne. Si l'Union européenne a lobby pour défendre les motos na bango, il faut sanctionner bato baboma. Basali mabe. Pour la sécurité maman. Sécurité outaka, soko komi mokonzi, salama kambo sepeli sa peuple. Ce peuple a sepeli tala Obama. Ako kota na alimentation. Ako tambola ndenge lingi pour boma kité. Mais bango basali mabe koleka pour na basenga peuple pardon. Bah pimeli sous peuple un droit de vote. Pour la passer un peuple pardon, bah supprimer le bureau de vote. N'est pas na Kinshasa aucun de voter comme on est athée. Pour bah supprimer le bureau de vote, bah longoli bah combo bah tu bah tini le bureau mosusu, yotango okenda boe combo ezate. Nyonso na nanga akanisi ete Congo comme yaye, ako se comporter comme kamikaze, comme un terroriste. Yango comme nanga on se comporter comme kamikaze, comme terroriste, il nous faut un Obama. Oui, Obama attend kangaka Ben Laden. Et ben nagati hein. Donc opération Molili et Ali. Moto kangana na Kabila boye bangote. Merci beaucoup Maître Niko Maengele de la société. Merci vraiment de notre Congo France. On appelle ici merci l'équipe technique Nana Moni Christian Newman à ma caméra. Christian Touré Kenzo. Maître Niko numéro contact abayo balingo balingarabaye baba. Évolution MLP ndenge kende ba o pe balingara pe moi mboka Franck Diongo mon numéro contact. Nakopé sa numéro contacté wana ali ko sala G à l'état contre les peuples et ali piège o ko tandrenga pour Kalef aluka ngai. Régime ko luka ngai babo mangai. Yo batindi yo na pesa numéro contact bazwa yango non non nakopé sa numéro contacté. Moto alingi Niko Maengela ko leka na bureau na ngai nakopé sa numéro contacté parce que numéro contact ali motambo. Bon ba ko luka babo mangai. Yo batindi yo na pesa numéro contact après bazwa ngai malamu ba benga na mongongo ya mwasi o yaka client moko za ba violer comme naza avocat na kenda ba kangi ngai te na makala na kota raté donc il faut que keba ko sala jeu l'état contre le peuple numéro contact Niko Maengele ezalité merci. Merci beaucoup, merci à Michel Noka, à maman Michel Noka, merci beaucoup à Isaac Tatimer, double montée, ma France, le winner, bonne année, la minute de diaspora, bon, fêté pour plus de 30 autorités sont refaites, parce que tu as derrière la centre, Moussou Dabati déjà ma machine, le déploiement de ma machine. Déjà au cocaté, bah supprimer ma bureau, voilà, bah mascarade, bah imposer biso Shadari, comme bah ça soda, car si peuple 80 millions de robots, ma biso n'y ont sauté. Oh, la n'inga bokebi, même Zamba rokota bitumba eux. Parce que tu as un peu de soda. Balongoli ba soda ya Congo na Kinshasa ba koti si ba pa na mboka pona ba boma biso. Parce que Shadari alinga comme mon continent ko et ko simbate to libérer mboka. Merci beaucoup.